Kilongo ti bosomona libanda kuti ba police ba olika kuti ko pesa biso ete po na cadre aéroport amboyema mabema. Mais pas pesa to kene na yet. Bazolinga ba pesa ote po sinote bazo ba tia mobulu wana ninga osakana. Donc bazo sécuriser pour kimia ça. Sécuriser do po kimia ça. OK. Namoni pasteur évangéliste Mosolo aza déjà wana. Aza déjà wana évangéliste Mosolo aza wana mwasi na ye. Et puis tozana bande mususu prophète Fortina aza wana. Donc délégation eza pena toza ebele bele ma. Ebele boyego yamba pasteur la fois pour les 5 mai on a les 5 mai donc il y a tel type. Kilongo que possa responder às vossas orações, que possa realizar os vossos pedidos, aquilo que realmente está dentro dos vossos corações, que possa ser realizado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o Deus que o Papa Mayata e a Igreja CFC. Kilongo de 5e mois, toye apona koyamba mosala nzambe Jean-Paul Mayata. Yende tozana yepona journal le 5 na sin Atlantico. Vraiment tozana esengo makasi ya koyambe na Katangola tolobi na e benvindo. Kilongo ti eza penda ya ofele ya kopesa ta un kwanza te lokola un kwanza te. Eza po lokumu na nzambe. Yango to bengisa bana nzambe bele ba ya penda po nzamba zo lokumu. Donc ezali à cause de la foi. Kilongo nini awa. Nós estamos aqui a esperar o nosso pai, o homem de Deus poderoso, o pastor de la foi, por a causa da fé. E por isso estamos aqui no aeroporto 4 de fevereiro. Kilongo ti. Bem, eu sou a Santa, irmã do CFC Luanda. O que me trouxe aqui é a recepção do servo de Deus e a sua comitiva, o Papa Jean-Paul Mayata. Kilongo ti. Ok, Bible na biso la foi produit les miracles et les miracles produit les témoignages. Foma boya ebele toza na posa na bino pe toza na sengo ya ko sambela nzambe na biso na mokola le 5. D'abord chiffre 5. Allez chiffre ya grâce. Vraiment grâce à nzambe eza pona biso nyos. Que Dieu vous bénisse. Kilongo ti. Kilongo ti bosomona libanda kuti ba police ba olika kuti ko pesa biso ete po na cadre aéroport amboyema mabema. Mais pas pesa to kene na yet. Bazolinga ba pesa ote po sinote bazo ba tia mobulu wana ninga osakana. Donc bazo sécuriser pour kimia ça. Sécuriser do po kimia ça. OK. Namoni pasteur évangéliste Mosolo aza déjà wana. Aza déjà wana évangéliste Mosolo aza wana mwasi na ye. Et puis tozana bande mususu prophète Fortina aza wana. Donc délégation eza pena toza ebele bele ma. Ebele boyego yamba pasteur la fois pour les 5 mai on a les 5 mai donc il y a tel type ko ningana. Et ko ningana pena makasi. Ai toza na yebike na zo su moto tana. La police est moi en charge. Mais à tel misi mutuna minute ebele fallait ba libérer ya. Moi ba libérer po yabi matala kaka. Ba libérer ba toujours. Ah muteya jeza. Ada mutu mususu muto. Pero mususu taka nyonso ba bimi me ba kangi de la police ba mo bandi ba sa la sécurité. Donc biso ne to aboye to kan mo na boka l'état ya ngola. La providence la loué. Fortina ki aku. La police azui makamba policier bazoya kaka ta kuna ba policier bazoya takuna ba policier bazoya pour la sécurité tala ba policier donc sécurité zo baksama au 50 arriva momu na kolo le pasteur de la foi la police ye mo azui makamba cher. La police donc le président c'est bengi awa donc il mosala nzambe donc face à la cadena la police. Bon donc déjà we ban Amigo, vamos colaborar, já? Mikolo solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo